Bonsoir, Mosali Nzambe, la servante de l'Éternel. Nalobaka ngonga nyonso, vous êtes une grande bénédiction pour notre génération. Oza réponse ya balo sambo ya batebele. Nalingaka na ebisa bino une fois maman, oza lipambolika pona libota na oteme pona batebele. Lelo ba mama ebele bavai na mabala bazongeli koluka Nzambe eza pona ba sacrifice na bino. Mais na ye lokola mosali ya Nzambe et puis lokola petit frère na yo na nzoto. Bible ezoloba na nga boye, il fait grâce à qui il veut, quand il veut, où il veut. Mama Tamar ofuti Nzambe eloko te po Nzambe asalo bangolu nyonso asala yo. Wana sacrifice moko to pesi Nzambe asalo azosala yo. Nyonso osala yo eza source ya mawa na ye pe ngolu na ye. Mais na ko répondre bino mukie kaka. Lokola petit frère na yo na lingi te. Ngolo Nzamba tia kati na yo obiso to bénéficier nango to perdre yango. Réseaux sociaux eza bien ndenge ozomona ngo wana. Mais eza monde moko diable azo travailler pour na ko humilier ba wa. Oza went Nzamba wendre yo non plus pour ces pays mais pour beaucoup de personnes. Mais maman, c'est que je vous demanderai, ernion sozo linga grandeur, il faut préparer aussi votre cœur. Bon finga yo ba obimisa ba fausse témoignage, ba monter ba photo, ba oloba tout ce que ba koloba pona bino. Mais loko ngai na koloba na bino, bozala sur na Nzambo abengi bino et bo travailler selon votre appel ou selon votre temps. Maman boza critiquer te koleka ba maman alors. Boza critiquer te koleka ba maman Shabani. Boza critiquer te koleka ba pasteur Moïse Mie. Boza critiquer te koleka pasteur Marcelo. Le temps me manquerait pour le bela papa Mutombo. Mais pourquoi à chaque temps vous voulez répondre aux gens sur internet? Boza li pamboli pour nabatebele. Et je suis venu pour vous dire que maman, et c'est pelisa Nzambe pe c'est pelisa motema na yo. Oboma moto oyo diable linga pelisela yo. Na sepela nzemo bo olinga olobaka bomelanga ba moto na pelisa na vie. Nzamba bomela ba moto pelisa na vie. Ta yo moko su moto lingo pelisa. Na maman na ngai, pourquoi lingo pelisa moto oyo? Moi je sais que bimi na famille ezan éducation moko malunga. Okoki ko télématé ko humilier l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, Neye Masikatenda. Maman tant muso yebite, il n'est pas n'importe qui. Lelo ozotambola na soti moto na mutuka na yo. O mata na mutuka no soti moto, muta sakola mboko eza na soti moto, eza moto humilié. Tu as vu 20 000 personnes en activité. Mais maman, regarde comment humilier Mosali Nzambe. Hein? Même papa Dodo Kamba, ayebi nani eza neema. Même papa Mbakaji, ayebi nani eza neema. Hein? Mais comment boko humilier Mosali Nzambe boye? Moto aussi manango ennemi azali. Et sepelisa Nzambe, mais salue le côté soko telemi. Au sengi Mosali Nzambe pardon. Message est vrai. Message est exact. Boza moto Nzamba otonga. Boali pamboli pona batebele. Mais maman, pourquoi ko humilier Mosali Nzambe tina niveau oyo? A prophétiser pour nabino. Attends, na cadre d'éducation, il fallait accepter le message de Dieu. Il fallait accepter la prière. On ne peut pas refuser. Bino nyo sezaka akisi. Bino nyo sezaka akisi. Donc mutu ala ti Nzamba ala ti tenir sacerdotal les akisi. Non, 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 maman. La maturité, ce n'est pas parler français. La maturité, ce n'est pas parler anglais. La maturité, c'est en avion. La maturité, c'est autre chose. Ce que je vous demanderai, diable popé pas na makambo te. Le cas un jour na réseau. Le cas même attaché na Top Congo. S'excuser sincèrement pour Neema. Peut-être batno subayaka na jardin botanique, isa bato bongo lisa mitemate. Baza bato bauta na l'église de part et d'autre. Au blessé corps de Christ, yako manqué pionnier. C'est un pionnier pour nous, c'est un père pour nous. Na sambe la repa Neema Sikatenda te, na mona ete na vinanga, mais je te parle de ce que na yoki, pene ce que na moni, na milingi na oyazali. En tout cas, diable aza sima makambo. Il conseille na opesa yo, comme ndeko na yo, comme leki na yo, boma moto oyo. C'est humilié. Demande pardon pour la prophétie wana. Demande pardon et pas un prophète Neema. Et zangolu moko Nzamba sali otoli to perdre yote. Kongo ezala kabo. Omonika le même bateau ba neko sepia na yo ba komo le ba n'importe quoi na ba commentaire.
nga na permettre yango te. Osali mabe makasi, il fallait qu'on humilier. Il fallait qu'on mikitisa. Il fallait accepter la prière. On réunirait même la prière. Et puis prophète Azo Tunayo, osa pasteur, ozo nile, je suis femme Tamar, nana conseil, maman, olingo koma lelo orgueilleuse, obungi nzamba mangengenge, obungi nzamba luzizila, obungi nzamba ba 6e montagne, obungi nzamba gestemane, obungi nzamba ba prière à nation, obungi nzamba apesio asakalate, maman, s'il te plaît. Toi, na posa biloko nzamba tie kati na yo, vie na yo en cachette, on n'a pas besoin de ça. S'il te plaît. Ce qui n'ont pas été, moi je suis venu vous dire, dia balinga bando utiliser mon esprit orgueilleux. Oko kimi sabiso ba montagne, ozali pamboli po na biso, s'il te plaît, qui m'a réseau soso, s'il te plaît, Lukanzambo abengayo, s'il te plaît. Hein? Papa Dodo Kamba, ayebi qui est Neema. Papa Espérance Mbakada, ayebi qui est Neema. S'il te plaît, ne faut pas au salibienté, au salibienté, au salibienté. Nano bando reni bato ya rani a sali sinavité. Non, non, non. Au sali vraiment mabe makas. Ezanga po nazo ebisa yo, mais ezana bato mususu ba ini yo pe ba lobi mabe na yo ba otika lo ebisa yo te. Mais tout ezana kata monoko na bino. Yakobo mamoto, oh, demande pardon sincère. C'est très important. Même papa, prophète, oza pembe na mosali ya Nzambe. Oza pembe ya servante ya Nzambe. Oza na pona conseiller. Isa to leka na internet yo poko mikolo ba kabal dif. Yo bi niveau Nzamba ko utiliser na vie. Yo bi comment Nzamba ko utiliser na vie. Oh non Nzamba utiliser ko benga ngoki. Oh non Nzamba utiliser yo te. Ko benga ngoki cité po bi niveau Nzamba ko utiliser yo te. Maman, je suis touché d'avoir touché au Simba colonne pionnier neye masikatenda. Ba beke belé batu babwaki, ba vegle belé. Na oyebisa yo za batu bayaka na ba montagne wana, bazalaka ba koka. Na nzela lo sambo mwana mobali o babika. Et ça la batu le belé ba otambola, bazaye ba vegle. Na nzela ba prière ne batu babika. Attention. La Bible dit, ne touchez pas à mes ouets et ne fais pas du mal à mes serviteurs. Attention maman, attention. Ce qu'on dit moto et koufa, c'est humiliez-vous. Les cas. Et le côté servant en Zambie. Moi, je te dis, ou réponse à ma prière à Batubélé. Ozali pamboli maman. Moi, je vous admire beaucoup. J'ai de vos chansons. Nana banze munabino koitanga na présence en Zambie. En aucun jour n'otika lo inabino. Mais on a comprendre, diable alinga travailler na tanabino. Diable alinga travailler. Diable alinga travailler. Tellement au bouquet loko oyo. Tellement au bomamoto oyo. S'il te plaît. Prophète Neema, aza prophète amukete na mboka oyo. Prophète Neema, aza prophète amukete na génération oyo. Attention, il conduit beaucoup de personnes. Et tant que prophète a côté na mutuka, azo tuna o. Oyo wana to sakoli po na zanan. Aza même étonné. C'est ça que je demanderais. Na bande ko nyonso ba olanda ngai. O ba na posa même ya vidéo oyo. Pour comme là je vais vous envoyer. Le temps est arrivé, femme Tamar, au sein la Nzambe pour batu babika. Vois na yo fo bikisa batu belé. Bi komba fo bazwa ba na nzela na yo. Mais c'est que je te demanderai maman, au bando ke mabe. Avec beaucoup de respect que je vous dois. Soko iko le kana réseau, au senga bolimbis pe au senga mosala Nzambe bolimbis. Aza difficile en kuta naye, aza difficile pour mon anaye. Mais soko senga bolimbis na page to na Top Congo et ko le kapé ko yebana. Merci beaucoup. J'ai dit et je vous remercie. Merci.